Papa. Solo yo. Ayebi bato kufa a ayebi kamila bonga mission soda solo a partir na kosa biso yeyo ne va kota prison yenda kota ba prison ayebi apesa nzambe merci
mais il faut s'adapter. Mobilisé. Kabila a qu'un exil avant que ça allait être trop tard. Le coup la FCC est juste en otage. Bapesi nanga kokite apesa malonda. Yambala au peuple congolais à Télémi. Kabila doit quitter ce pays. Ou bien va kangaï dans ce pays, ou bien a qu'un exil avant que ça allait être trop tard. Lundi, les sous-souverains na Congo tokutala na marche à la Muka Torozala lundi. Car on a même place. Boya to bengana Kabila a géré Mboka Mabe pendant 18 ans. Ba jeune impayé, ba fonctionnaire, ba zora salaire malongate, ba pensionnaire, ba mara pension te. Boya to bengana Kabila sinon Mboka ekokufa. Et comme itango bana Mboka ne ba gérer Congo. Patron na ya mouvement socialiste et des patriotes congolais, au Azali allié de l'UDPS. Je soutiens Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo jusqu'à la mort. Na lobi que awa lelo neto koti na balabala bomoni milingezo pela. Toye pona ko manifester mécontentement na biso pour l'enterrement de Ronsa Malonda. Betu bekwisa awa samu na kobuya enterrement ya Ronsa Malonda na tête ya Seni. Kudiba lo botetu kubenga enterrement wa Ronsa Malonda kumutu kwa Seni. OK, betela bango. Toye pona koboya enterrement ya Ronsa Malonda na moto ya Seni. Betu bekwisa samu na kubuya Ronsa Malonda na tête ya Seni. Toye tolobi boye. Peuple congolais baboyi Ronsa Malonda pona nini azo refléter tes volontés. Ya société civile azo refléter tes volontés à peuple congolais. Toboyi ba élection o esala makala kati mboka na biso ya ba nommé ba député. Nani a voté au Beminako? Nani a voté Sakata? Nani a voté au candidat? Nani a voté? Nani a voté Makila? Nani? Kabila. D'ailleurs, mouvement socialiste et patriote congolais ils ont projeté après cette marche. Il y a un massacre à Yumbi. Pour interpeller le général Kassongo. Au moment où nous parlons, nous venons d'enregistrer déjà plusieurs blessés. Le général Kassongo, il est où? Nous avons besoin de lui. Ces éléments sur le terrain sont en train de tirer sur les combattants. Ils sont déjà amenés à l'hôpital rapidement là. Donc, ma grande joie est que M. Kabila sera arrêté dans quelques jours. Vous voyez. Et ça c'est encore rien. Il y en a plusieurs cas comme ça qu'on vient d'enregistrer déjà. Kabila, heureusement que tout le monde a soukanayo, bazo kangayo, na mikolo mukie ezo yao. Toboyi nde Malonda akende. Toboyi yende. Malonda azalaki secrétaire technique ya Yanga. Toboyi nde Malonda. Toboyi le. Tolemie akende. Réforme. Makambo nyonso eza na maboko ya Kabila. Papa, makambo nyonso eza na maboko ya Kabila. Baje na mango toyebi yango. L'humanité et Ola mama Kabila Wa Saoul azalaka mokonzi mais natango nango selaka David Pakota ndaki mokonzi David a régné Absalom balinga abeta coup d'état esimbaka te bamomaka ye après roi Salomo aye koya yango Kabila na tebe na zolo bana yo oza mudu outi na famille outi na
nzete te zonga na famille na yo esilaka na famille na yo kongo naza posana osi te
makasi bagaze yango. Comment nous comportement de retourner à une question à répondre. Ndeko comportement aux pour yango et le changement en boka. Nasa compte yango parce que état de droit ali. C'est donc un changement en boka. Et puis marche on des aboyés, et ça marche pacifique. Donc pour que l'on va me dire que c'est ma tête pour ça pour la vie va cadrer en boka au bali. Taque on aurait fonction Azali honorable Eliezer Azali. Donc on va mettre sur la carte homogène. Et puis on va dire 3 balles réelles. C'était l'ordre de tout le monde de soyez en zèle, c'est tout un so kabila mtatindi bango basa biso so ba kontra pepe ba biso yango biso to sangi president fata makambo
bapesa na masasi lokola bakandango problème te mboka eza bacongolais kabila lokola lingo okokisa population toza na ye président faci nga mwana yo yoka ngai bibolaka bamwana wana ndoki ola kabila wana toyokana na bino bibo mpo na ye longo maboko na ye